tina balandi nyonso ya Lingala News chaîne na biso ya kitoko tolandaka et ainsi que na presse nyonso ya Lingala News. Nous sommes venus ici na matanga ya ndeko na biso Chiko Pululu bino bo mona de makambo eleka en tout cas et ça vraiment pas si mingi to ko partager pas na bandeko na biso ba comédien oyo ba perdre moko ya ndeko na bango azaki très cher pour na mboka na biso. En tout cas ça vraiment pas si mingi hein, ça fait vraiment très mal comme on a organisation vraiment sans vous dire organisation pendant les gani mabe et organisation pendant les gani mabe makasi mais biso to badako s'attendre c'est bon surtout presse to za négliger biso presse oyo banda Pululu akufa to za bato to za toujours pembeni na bango mais aujourd'hui to mona bino mo bandeko so boko tala comment est-ce que to za traiter ba limite to zo ba image je ne sais pas pourquoi nga banda na yaki banda to en interview na sala de sikoyo donc na la image te na ebite matanga eza kuna mais to mona bandeko na biso suba na bango tala bastar na biso na ebite so ba olela ndenge ni ebelo to mona bona kinga kati ba obina misu ba olela na bango pete donc quand demande obina na kinga kati ndepe ba obina awa na esengo je ne sais pas mamdenge le kana bon c'est pas grave c'est qui est sûr biso to ekolela moko ya ndeko na biso ya tiki biso ça fait vraiment très mal ça fait vraiment mal Béni Loka soyez là avec vous babi moi pas si mingi to vraiment ko la ndeko na biso bandeko nyonso ba olanda ngai na linga bino makasi la rose ndita copine chérie la rose ndia copine chérie je t'aime Kojiteka bambote na bino ebele babi to continuer kolela to lela to la place à matanga ma mingi Charlie Prince avec Cactus TV abonnez-vous de gros bisous na linga bino tellement trop artiste nyonso mes condoléances hein Béni Loka sur la queen de gros bisous.